papa kuna na chambre na bino. Yo ye ana chambre na nga. Eh, holuka nini? Tester, s'il vous plaît bébé, matana nko, toi butu koluka kuganga ganga te, hein? Et où me la te? Eh, okindo kite. Nini mwe umela te? Eh, Tester, wa moi mke. Samblo c'est la mayana. Tete, na boba problème, na pardon, bima na chambre na nga. Tester, tu vas sembler ya kako? D'accord. Yo tika no lala wa, na ko la na sala. Tester. Tester, omoni auto opposé. Kubandila ngo soute masima. Omoni mkona koya na chambre na yo. Obandeli susu même auto sali. Tester, olongwa ndako. Eh, couverture. Et on a couloir, on le gagne. Eh, attends. Oh, toilette. Non, tenez la toilette pour se soulager et puis nous allons dans la chambre. Ok, madame, nous allons dans la chambre. La vie dans la chambre. Ah, attends. Chambre au bébé, voilà. La chambre est bien, la chambre Tester. Chambre la bino yangona c'est mec yogi. Eh, couverture. Comment ça kana? Donc you commence à contrôler ndako yo. Nana droit ko ta ba chambre nyonso na lingi parce que za ndako na que olala. Tona lo limwa. Limwa. Merci attendre. Mais attends, bonne nuit. Couverture. Pourquoi vous êtes là? Bien sûr. C'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire. C'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire. Couverture. Ça veut dire quoi? Testeur. Conseil là semblable. Oyebi makambo sa ndako. Ozo courant. Couverture. Ozolo bakinga na ebi makambo na zo sa na kati ndako. Makambo ngezani. Merci pour l'assemblant là. Na buta lelo. Na mon grande sœur na attendre que bima na chambre na yo. Et puis na pyjama na ye, oh là là, il a na chambre na ye, na mobali na ye. Erwana, tardif. Grande sœur na ndo na chambre na kendo sa ni. Elle bondo so la ni na Erwana. Explique-moi. C'est vraiment étrange makambo zolo. Je ne sais rien. Grande sœur na yo. On m'a que le bina buta bima na chambre na nga. Mais nga na bien wote. Pasteur. Oui, mais on te comment? Et pas on est étrange comment? Parce que ozaki na chambre na yo. Pour chambre na mtu so la te yo ndi mtu la kuna. Et na 0 heure. Yo za na 4, on t'a vu na chambre na yo, oyebité pour ça c'est étrange. Hein? Non peut que ça va sembler vous annoncer la ngati. Couverture. Je te dis que makambo zo bisanga na yebi yango te. Pour te prouver. Lobinga na zale ana salon vers 0 heure. Na bandaki otanga. Parce que tu sais très bien que quand tu es au bas examen, faut au bas session. Et quand tu me dis que mon grande sœur nous habite dans la chambre, ça m'étonne. Dans la côté la chambre pour nous là vers 1h 2h. Alors je ne sais pas où mon est qui na hernie. C'est à toi
Fallo poser une question. Pourquoi il y a la chambre dans la Lukani? Parce que moi je ne sais rien. C'est vraiment étrange. Hein? C'est vraiment étrange, mon frère. Étrange? Mais oui. Ah bon, on a bien. Ah, ressuscité. Donc là, on va comprendre l'autre. Ah, on a compris. Il est étrange. Il y a un petit peu de on a bien. Ah, on comprend. Dans le lieu étrange, parce que ma cambo s'est passé par la biso et zo les kilangai. Ah, il y a un étrange. Mais oui. Ressuscité. Est-ce que vous se rappelez le sous la mère dans la Fanaï? Tane. Il a dit très bien. Je crois qu'il y a sur le Ranayo. Mais il dit que non. Papa informa Rangaï que a outé déjà au bala moisi. Et puis moisi avait la ndao. Alingaki a salangaï surprise. Tu te rappelles, n'est-ce pas? Mon frère, moi si au papa nanga a outé au bala. Ils ont des mamans où on a vivre en aïe. Tendre. Oh! Testé. Mon frère, tendre babandana papa nanga pour vivre banda kala. Donc, si ndinga bando vivre na tendre, abanda suko vivre na papa nanga. Eh, Testé. Il veut tout ça qui bongo, vous avez collé du loco, mon na papa na bino. Ce qui est grave, la minute où vous en avez pour mon corps. C'est que vous avez ne pénane ça mon coco. Eh, ressuscité. Ce qui est encore plus pire. Depuis que papa présentera un mois si na yo na tendre. Tu as compris que non? Tendre à moi si papa nanga. Tendre à l'ukanga to solo. Na c'est décidé ka. Ya koyebisa na ki na limite relation amoureuse entre ngana yete. Tendre à comprendre ngate, à forcer na ika to continuer à vivre na yo. Et puis petite sœur ya tendre. Koyebiso ezana. non. Ils ont ouverture. Moi si on a vivre na yo. Résister. Dès na zolo babo. Na couverture. Na tendre. Bango mibale. Tout souvent na bango ndaku moko. Tendre, couverture, vous assisez la maison 1. Tout va na bango ndaku moko mon frère. Maman nangaye. Et imagine-toi, jour où on attend à côté là dans la chambre. C'est que ta chambre? Oui, à Foxran kana bimanaye. Na boya, mais ce soit continuer en fond d'ailleurs papa. Na bengana dans la chambre. Yuma. Résister. Naza yuma par rapport à nous. Na bengo yuma parce que mutoye komitika yemoko na chambre. Obana kida ko bimane banaka avant yebaki abana papa abi. Ko komitika bongo masala ngai. On est tout ça sous bien clair. Oui, bien ko bimane na chambre na ngai. Ba kutana couverture na couloir. Si on acceptait que ça ba bêtise wana na chambre. Couverture ngai okuta biso. Il est sous bien ndenge. Parce que couverture na tongo. Atuna kingai, grande sœur na chambre na ngai, akende ko sa nini et puis ndo lukani. Esther. Yuka masala ngai. Soki no lobina tala na article 1. Et lobini Esther. Yo oza mwana mobali. Nga itaki masala ko pe conseil ya mabeti. Couverture mwasi na yo. Tendre mwasi na yo. Itaki nga masala na yo. Na pesi conseil yaya. Umana na bango mibale. Oh, mutu beko mitika na bango pe na bango moko. Ozui yaya ozui. Zelana. Comment déborder? Est-ce que vous allez tendre les minutes à moi ça papa nanga? Esani. Mais on a maudit, je ne sais pas. Ndoki. Obana dila ko bimane da bana kala kuto miyeba kite ozalaki maudit te. Ezalaki pas la ndenge salama pas ignorance parce que na yeba kite que tendre ça moi si ya papa nanga. Mais oui, couverture leki nanga na bengi o awa. Pona yebisa o makambo ezo swanga na motema. Couverture omoni tendre pananga azala sous camarade te. Tendre comme ndeko. Et makambo ezoleka oyo yo moko kutu oyebi yango te. Oyebi ke titango ozotanga ndenge oza na université wana moto afutela comme Nerval eza papa oki. Oui, là je sais. Comment tendre ndenge aza bongo nayebi te
soki what is think I don't know. Sometimes nazozala confused because oyebi ke tendre abandaki kobima na jeune garçon moko for long time bazalaka na ye tester. Oyebi tester. S'il vous plaît. Mais qu'un peu pour éclaircir ngai. Y attendre depuis Calando vivre un jeune garçon et puis jeune garçon un testeur. Mais oui ma chérie. Testeur au wapi. Où y a moi na papa au gueton mususu. Voilà. Onyati penza po yango. Couverture lekinanga. Oyebi tester na tendre. Babandi kala. Mais tendre ayeba kiteke tester aza mwana papa ogi. Tangu bino bokoma ki na ndako ya papa ogi. Nde yango wana tendre ye ko découvrir que tester aza mwana ya papa ogi. Mais chose grave lekinanga. Yo so yebike wana za papa na mwana. Tika bango mibale ou bien tika moko nazo pekisa yaya na yo. Atika tester. Parce que tester aza na avenir te. Papa ogi ta la charge au mwana mobala bato azwibino et lelo likambwana na mato ya papa ogi. Lekinanga eza na adage moko balobake mwana mukie abeta kambonda. Bakolo basaya nini babili. Chose grave. Grande sœur no azolo banini. Ke na papa ogi na tester azana mutu oyo ya koki kotika te. Du akokabwana na mutu te. Parce que tester ndaza bolingo na ye ya solo amour vrai. Et papa ogi aza mutu oyo azobenda mike mike. Na bengi mama tofanda ki pa mama. To sololi na mama. Na kamwa ki na réaction à maman abino et maman abino aza pour tendre. Maman abino alobite natika tendre asala ndenge ye azokumbelango. Ma chérie, zwa temps ya kosolola na grande terre na yo. Zwa vraiment temps parce que nazo mona danger. Eza na adage moko eloba na anglais. If you need everything, don't mind, you lose everything. Na français, la qui c'est nini. En voulant trop gagner, tu risques de tout perdre. Ma chérie, osa moi m'inquiéter. Ma chérie, tous à la kaba ninga pour ne sengote. Et to bercer, ce qui m'a beza, naza déjà rabat bongote. Une nouvelle. Dinaza na poli na soni. Non yebati na lobanini. Et depuis tout ce temps, oyeba qui nous ba réalité makambo nyonso bombi no ango. Non, Attends, maman a encouragé na ba bêtise, mais quand même fallait informer nga avant que makambo nyonso ngé comme até. Yaya, what I can do? Là jamais koyeba ki ya tendre à part papa Ogi, avec un jeune garçon bando vivre na ye. Et puis jeune garçon wana ya nouvelle. Asa même pas na âge à tendre. C'est ça. Mais non, bon, nous t'en ndenge parce que yo au vivre on a camarade na yo, mais asa na mobile mombo ya mwana mukie. Maman c'est comme na mibale. Mami, eloko elingi mutema. Ta sœur là, aza déjà rabatute ke opesi conseil ayoki. Donc tindenge na fandaka neka bongo parce que na fandaka na ye na hypocrisie te. Yango na to fandaka. Me, I don't mind anything. Kende, soko kotanga kombo nanga, yes. Appreciate tangango potozwa résultat malamu Ya nouvelle boyete oza vraiment sûr que tilelo ya tendre à vivre à na testeur et mami a souhait c'est que na biso basala donc ba continuer bolingo na bango yes. Bonjour. testeur stop nana poso sola na Boko solo on a une mère mabe aux hommes. mère, n'a pas de problème. Mère, n'a pas de problème. Nandi na poso sola na yo.
Loba et Pembang parce que nous sommes pressés. Testeur, tu te prends pour qui? On est mon anan. Que yo comme une superstar? On sabe so film nandako. Couverti, calme-toi. Couverti, Tu dois m'écouter parce que on est là pour ça au sol là yo. Est-ce que je vais 3 autos ça? Je m'en fous. Ce qui papa Kotia. Là on a posé kota wa. Ya tendra kota wa ayoka on a ngalo bano siko. Testeur, tu as perdu la tête? Moi j'ai perdu la tête. Mais Couverti, attends d'abord. Je ne comprends pas. C'est un problème, explique-moi calmement. Testeur. Moi na bima na zoba. Ndela ndima ki kozala na yo na relation amoureuse. Na zala na zoba. Natanyo so ngala vandi na yo. Natanyo so promettre nga ba faux promesse. Ba faux amour relaxer ngai. Tu vas nous tromper ngai testeur. Couverti, moi testeur t'es trompé. Je n'ai jamais fait ça et je ne peux jamais le faire. Couverti, je t'aime plus que ma vie. Arrête ce testeur. Quand le ballon va jeter dans le couteau en athée. Quel le ballon va moi se tendre. Vous êtes surpris, hein? Quand on y est battu, Nathan so yo vandi na yo, o sala babuzoba na yo quand c'est nga convertir no y est battu. Pour ton information, y bon kinga convertir. Na yebi nyonso o yo sala na attendre. Et depuis battant nyonso nga no vivre na yo, yo bi battant na nyonso no vivre na attendre. Hein? Tester on a monté matin. On doki en personne. Papa na yo, oya boti yo, azana mwasi na ye, oyo ko benga mama, mais mwasi wana depuis que yo bana ko bima na ye. Wandoki, te to ke dans le contexte mususu ke oyeba kité, ke papa abino ndo bima na mwasi oyo bima na ye. Siko tangu ba balani officiellement ba présenter au pe ke o mwasi papa, donc maman na yo. Poni to tika. Te olingi ate. Donc on va présenter un plan dans la ndoli banda kala et na ndako. Donc biloko na penza et na mesa. Ba servi au liat. Après ça nga ko converti na za posa na za na yo na vivre na yo. Ngai na vivre na yo tester. Na muzobo zo so mana moi ça papa na yo. OK, c'est bon. Laisse-moi t'expliquer. En fait, ngala banda vivre na tendre, c'est vrai. La banda ko vivre na kala. Mais depuis jour où papa présente à tendre que moi si na yewana na solo la na tendre. Na yebisa ke na ligne sur relation wana ti. Mais a comment ko forcer nga. Ya moni jour où wana o mona ki azobima na chambre na nga. Ozaki na raison. Aye ko forcer ngai pour que na continue à vivre na ye. Na sa ne bolingo. Testeur. On le kuta makasi. O kosa nengo pema. Ngati na tuna ka po nini ya na ngata na bima na chambre na yo na air tardif bongo. On le ba na ngani. Ko zala na salon ndo tanga. Mais excuse-moi Couvertier. Excuse-toi. Moi t'excuser. Je t'ai dit que c'était l'erreur. C'est toi ma Esther, femme. Yebango très bien. Ki makambo nyonso ko nga na yebiango. Non yebisa mon papa ki. Na ko informer ba bêtise nyonso oyo sala na tendre ti lelo na ndaku na ye bo continuer ko vivre. Goliath! Monsieur Goliath! Yamkolo. Na lukao. Na lukao Goliath. Ngana lukao. Na lukao ko Goliath. Oh, Yamkolo, problème. Oui, problème ezali. Obi ke non ngosanga msala jugona o meminga ti papa patron. Likam to ko swati ngana fo mi mo papa patron so ngolenga msala. Est-ce que baka vraiment kinga na quatre femmes. 4 femmes, 12 enfants. Yo les sabanana, so na ngwe msala. Tena tunu non. Bilo msoza accompagner tous ceux qui sont en compagnie, biso na biso le ke pato e barango. Mbongo na zwa keza ngai. Ezala kayote. Mon a un problème. Na problème te. Parce que on a ndako na zate, au parvé ko na ngai mbango na balabala. Et elle va dossier mususu ba teto na balabala te. Toi ba responsable. Yo obi la bien ko na 4 femmes na 12 enfants, c'est beaucoup monsieur. Faut avoir vie no sérieux. Ngama mbongo tela partout na ko sambila ngoma makama mbongo na so ina ko partout. Ce qui est comme na bunda na bundi. Wana makam na ngai.
makambo na ngai okokota ngo te parce que eza yo te soki naosenga mbongo ezalaki mbongo na ngai moko oyo ngai nasala mosala na kompani eza ngai okopana ngai nabeta so namona odeva mwasi na bana na yo zabiso ya solo eloko na koloba no comme oza na sens ya responsabilité te oyebi mpe nde bagéraka basituation ya makambo ya famille te kolo mosala esapesaki biso deya maloba ale comme olandi nga na ndako omena nsenga mon frère na biso ke rendez-vous ngana na mosala soki ocontinue soki omemoni yo moto ya makasi oko osimika na nzoto toke na police akati makambo no mais ngai na yo rendez-vous na mosala et puis na traitaka dossier accompagné na balabala te makambo oyo bana nyonso etali ngai te makambo na biso mobale fai tosukila ngo na compagnie no ekoma pa patron mpe epuis lobiki ngai nabeto defa mwasi no na bana na yo papa obiki vraiment soni ongayoka tika makelele olobi mingi na yoki yo nalobi mingi kombo nanga nani kombo na Goliath eza Goliath ya nzoto mais amona bona kobeta yo naza musika te soko moni ko koki oza David babengaka David ngai Goliath boma na beta yo siko to binga vanda wapi et puis na biso lelo quel que soit pour fandaka même wapi mpana vanda ngava na bumbu après na bumbu na ko kepe semba après makala na sima momo atika mbasu après obida sima ko jiba benga abwaka ayemba biloko et après papa mbasu omoni pa nanga nana anti mbasu nali Goliath oza anti mbasu yeba ngo compagnie oyo bana ko boka mbasu pa ya kolo compagnie après comme langa so kolo compagnie mbasu te ngai okondendaka ngena beto pena mbasu ngena beto mbasu me kota biloko ezala cher mbasu za cher te kelo ko somba yo za sina yo kelo ko somba continue OK continue mambo compagnie ngai yo OK ngana sena yo OK na ke kona ke na sa seko lemba seko lemba munoka pa moza do muno ya mukolo wana na Goliath ngai yo na simba na simba maloba ndele la première fois deuxième fois na simba na ko continuer ko sala musala ndengi mukonza loba beto mabe papa yaka tata mwasi la pe so naye kosola na yo parce que naza na baregret ya makambo ezoleka na famille na biso na famille na biso bolia mbongo papa Ogi boyebi très bien quel que soit âge na ye mais bolia mbongo na ye soki toza déjà oyo toza boye eza mpona papa Ogi nga so naotanga na université wana bafrère académique nanga nyonso moto afutaka yango eza papa Ogi nayebi kozalaki contre libala ya tendre na papa Ogi mais moto andimaki libala na esala ezaka mama sikoyo naye kopesa raison pourquoi boyaki libala ya tendre na papa Ogi parce qu'on peut imaginer vraiment y attendre ndinga bana papa Ogi bongo abana da ko vivre na jeune garçon moko boy depuis kala azaki na papa Ogi a vivre na garçon wana et chose grave tata mosi la paix jeune garçon wana oya attendre na vivre na ye aza mwana ya papa Ogi propre puis attendre a mon abomination en athée. Andini ko vivre na jeune garçon na ti lelo na ndako papa Ogi. Et na keso na mama pour na makambo ete ndo sala buzoba mama za ko encourager na ye. Abi ya no sali mabeta sali bien. Azaki garçon na mobile na kala. Bolingo na solo. Et maman zo ti na étendre na ba bêtises. Et supposons que papa Ogi ayoki makambo wana. Pour te suka wapi? Pour réputation ya famille kende nini? Eh tata moi aussi. Vraiment, on a pas sur raison de tata moi aussi. Pour la moni maman de, on t'a biso l'erreur. À la nene quand bon à papa Ogi, à CP na bozo papa Ogi, à tindi attendre à balayer. N'intérêt que ceux qui le papa Ogi a koufi, biso to hérité, ba bignon sur papa Ogi. Mais t'as la siko. Moi nana papa, ba na moi si moko. T'as l'abomination. Hein? Franchement, j'en ai mal à la tête. Yo to ki mutu pasi ten. Na bana ko ki mutu na makolo nyoso yanga ko mele liboma. Et j'en ai mal. Oyebi biloko je expliquer nga. Et ça nga somo cher depuis na zoto nga. Naza ya ko pola ndi na boy. Nga linga buzo baté puis na toléraka jamais bêtise. Couverture. Nga libala wana. Na linga na nga ngote pona boyaka. Pona yeba lobby. Oye komel biso lelo e koma. Mais maman na bino lokoso ya mbongo. Lokoso ebomisaka. Hein? Jusque là siko to komi wapi na babiloko aboyi. To suki wapi na babuzoba oyo.
ngana tata mwasi na bino jamais na enseigner bino biloko boy hein jamais la vie n'a mobile ko apprendre bino biloko buzoba ya modelo oyo za ko bozo ridiculiser famille oyo na degré ya kombo oyo biso to kumba na liboto hein likolo mutu moko en tout cas boyo kiso soni makasi est-ce que étendre ngo otika ki vraiment na ndako otika na ndako yimta ko femme de faire munene avant la semaine ndako te ka ko bima na ko bima tendre au kisinga soni so komi kuna yebisa tendre wana ngana na besoin na lobby yebisa bien lobby abimate c'est parce que ngai nako ya lobby kuna to kuta na ye naza tellement na besoin de photo kuta abimate non yebisa en plus pe na lobby ya couverture ba nouvelle nyonso oyo pesinga ponde na abodia mutu de Jésus beta yo apprendre ba makambo nyonso na wapi tata mwasi meilleur ami na ye ya nouvelle yene mtebisinga makambo nyonso parce que aza d'accord na ngote ateye ya ndenge nyonso nde bate ya muninga ya tendre a boy koyoka e yango moni abetela kinga tamso songa na lobi na tendre akoyoka et puis azonga na nzela mais en bon et tata mwasi oui nazo comprendre yo ndengo lobi ko za na kanda ngai makambo ona solo la kiango na couverture na bomba ngote parce que na yebike yondo za tata mwasi attendre et na nié eloko te na lobi vérité rien que la vérité na makambo o tendre azo sala ah bon o lobi bien que o lobi vérité rien que la vérité c'est ça sikondo moninga na vandi boy na yelika na yo ka vérité wana oyo za nango kabola ngonanga c'est parce que ngande naza responsable ya bana wana tata mwasi ngana lobaki na couverture ke tendre ndenga za bongo abimaka na papa ogi abimaka susu na tester Jésus tester ndenga za bongo aza mobala tendre babandane depuis kala mais tangu tendre a découvrir que tester wana aza mwana papa ogi nga na yebsi tendre jamais okoko mema bango mibale mais tendre oyebsanga nini abi tester aza mobala vie na ye et papa oki alingaki eka po alia ye bambongo na yebi te tata mwasi soki tendre azo comprendre gravité ya likambo oyo trop tata mwasi na kepa mama chose grave ah bon mama yebisinga yokutu ndengo za bongo oze etula na mona wana mobali te odala wana bengi etula mama odala bengi nge etula parce que azo mona makambo nani tendre azo sala ye azo encourager ngo ye odala na okamwisanga c'est parce que ngai la paix naza tata mwasi ya bana wana ye odala wana to bala ye na mbongo vraiment oyoki to bala odala na mbongo aza tena makoki moko te likola bana wana et d'ailleurs nga libala wana déjà na lobaki yango bien na linga libala wana te akenda ko balisa mwana wana tendre na papa mukolo wana ogi wana dea kutunga nazaki d'accord na libala wana te ye tendre wana akoyoka ngai tata mwasi fungola miso akomona nga bien fungola miso nga na ala paix na linga problème te mais cette fois-ci lokola baluki nga baoke kolamisa tomba ya na ngai super recouvre ma chérie nde naza boye naza bimanga te nyonso ya ngai ya kati eza ya kobeba esprit na ngai déjà eza libanda na nga nazokoka même pas se contrôler so moni nga nabengaki yo na bike so tosisi bacour toyepa bino tovanda tosola mpo naboyaki bamiracle banani bazalazala yoyebi kaka bango baza bato ya compréhension tonga tosola bien te ndenge na tosola biso mibale parce que yo quand même ocomprenaka nga et puis ozalaka na maloba ya bien mpe na baconseil ya bien oyo esenga sous conseil te mais ezalaka na posa na partage yango na yo parce que badécision nga nazwi etikalaka oyo nga nazwi oyebi makambo nyonso oyeleka na ndako na biso ndenge na teste tokoma ovanda esika moko nazala nanga esu na ye te nakibabi makambo ne te mais ce qui est grave ma chérie oyo ezopetisenga motu ezaki testeur nata nyonso nga navandi na ye abanda kokosa ngai ma chérie est-ce que tu peux imaginer que testeur ndenge aza bongo
abimaka ti lelo na grande sœur nanga tendre. Quoi? Oui ma chérie. Couverture. Donc, il y a tendre. Ndaza mwasi ya papa Guy. Abima susu namba ino tester. Hein? Zombi na ngai. Super okamwete. Nga mo lekela nga mukuna yoka nouvelle. Ki ya tendre ndaza bongo. Depuis kala, nenga no vivre na papa Guy. Azala pena jeune garçon no vivre na ye. Et puis jeune garçon o ba yebisenga nde tester mwana ya papa Guy. Donc il y a tendre marana papa na mwana. Zambi na ngai, zambi na ngai, zambi na. Mais comment est-on ko sama babu? Comment na mutu boye? Nde la mona ya tendre na biso. Apparence na ye. To ba yebisenga makambo na ntimete. Donc mutu souhaite nga na ntimete mais ça vrai. C'est la réalité. Ce que moi ngani na zabwe na sando kuti. Na pe muto buzo batela nzima ba erreur mo ba mabe yala nga sala na ndako libala nga na septango yo nga na decidaki ki no vanisa papogi na ebise makambu nyonso ndenge mwana na tester abimaka na mwasi na ye ti lelo pe na ndako na bango wana comment na mo travailler jour yani divertir non habillé le petit conseil nyonso ni kaka pesa yo que yo na tester boka bana mo yo kaka te ako krakaye na ke nga ba conseil wana nyonso pinga na ina sala suna bolingo na ete oza zuwa te oza ke yala nga osala bêtise et puis na moni ke bêtise wana kwa na bina tester ayo ki te ngai fo na vanza pa bango na loba na ye po buzo be suka lango couverture comment ça papa Guy ene tina monti oyoki na bien est-ce que tu otingo ça eloko an o raisonner tu ongozo temps yo vanza papa Guy mutafutela yo ba classe makamnyoso kolata na ko lia na bino na mama na tendre. Sko lelo oyo so yo yebisi papa Guy. Sko papa Guy so ayebi yango. Ebi ke libala ya tendre ya na yo. Ebi ke kufa. Puis en plus, ozo bossa na ke femme me ba oyina yo. Couverture etike lokwana. Oki, avant ko sali kan faut ko raisonner. Longola na okanda, zona on maîtrise. Nebi nanga super. Couverture. Oye pas biso yo kana. Oye pas biso. Na poser ya réputation ya famille na biso etika ndenge ezalaki. Couverture. Papa biso akufa. Atika biso na identité ay bat ba biso ki toza bala moko ya bien, toza bien éduqué. Na boy teto yo kana mpenga. C'est bien pour na tendre. Oyo mokile. To ye apa biso ko luka parce que ngana peso conseil non. Magato bi ke no likambo eze sur conseil te. Non linga décision oyo ozwa na ti. Oki couverture. Suna camarade na mabe ngoya ate pa biso. Loko yo lukanga fonga na peso conseil malamu ya tika na décision ana. Zona maîtrise mais la ma ya pio. Ok, l'on ne soit qu'il n'en a malembe. Même y attendre en ino, même y papa Guy, attaque ton yo quand on bien attendre, on s'appelle sur notre personne, on s'est pas nous soutien. On t'a maman a plutôt attendre, et mon poyo moko, nous mitapi. Et couvert ya. C'est pas un maman wapi. Maman est makambo nyonso. On t'a encouragé makambo qui musique et sa maman. Quoi? Maman est makambo nyonso. Dans ma soeur réputation famille sont des bébés quand c'est en cause. Pour les qui maman ça en kata makambo yo, y a dans na kata makambo yo. Donc ceux qui mokile yo ki ango réputation famille maman qui bébé. Couverture. Moi non préféré, nga super non préféré. Au fan c'est tendre. Au solane tendre makambo nyonso na place au yeb sa papa Guy. OK, na place au ton au fan sa papa Guy o ici ba bêtise au nyonso. Zoa ton siko yo van c'est tendre pour non solane tendre parce que za makila na yo za ya na yo. Yebi sikutu maman Chantal lo quoi. Couverture. Depuis naye nazomo na tendre te. Jour on y a qui a na ebisi ki tata mo sa za ki a akei alobi zela ile lo ko ya na ebisi mais elle quoi comme une femme d'affaires akoma bibima bima osanya bimi ne ya ona ki femme d'affaires naye a respecter suba norme ya famille te. Ça fait combien de temps on a otindelo ba message ngamo na ye awa azate na yaki azate na ebisi yo aya ayekate et maintenant ngamoko na ye awa nde na ye boy lelo na eto solo la ngai na bino po lelo fo boy bake ngane na tata masi na bino oh yaya oh papa na bino atikela mabele lelo tester biloko osa vraiment na kati ndako penza ozoka ngoma bete vraiment ozoka mabete nazo poser question otala nga sur le quoi photo bondeni
omoni na ye a lelo nde na ye topanza nyonso. Est-ce que vraiment yo penza ndongo voye na kiti yo voye lokwa tata mokondi oko se permettre penza bilia o tata no aliaka yo pe tester ndongo vanya na olia pe biloko wana donc yo na tata na yo bobima na mwasi moko ozo trouver en normal ozo ka sonité. Maman la paix makambo nyonso ozoloba nga déjà sina solola ki on a convertir. Ah bon? N'explique ki makambo nyonso très bien. Nga na bando vivre n'attendre kala. Mais tant que comprendre que non, tendre za moi si ya papa na ngai. Directement na kata ki relation wana. Tendre ti lelo to zarani sous moi sinon balte. Nebisa ki to tika et puis to tika ndo lokuta. Moni yo okosaka kwa ndengo opema. Yo penza ko na liste bando ki ba ko chona kati. Boni boyko. Yo mona so do ba mike. Camarade ya tendre ya nouvelle. Si biso to makambo nyonso pour tozaki souboule. Si to bango zaka camarade ya tendre. Mon informé biso que ti lelo yo bimana tendre. Mais a ozo wanga na onde ato bona fianton. Comment so ba mike ndoki. Ozo lia lo ba no alia ko ta sonte kelete. Eh ndoki. Ba modi ndo zawana. Ah bon? Donc abima na héros. Héros na kati ndako. Papa, omoni lelo, tata no zoeba makamu nyonso elekana na kati ndako. Pardon ali na ngoyo tenga ngai. Faut expliquer papa. Bongo yo mutu o kuto longoli no elamba oyo kilo sonité. Bozo total. Ngai mutu na zoya ko tala ngai. Sona ali na ngona na koyoka. Quand il pardon quoi. Oh yo lukaki. Résultat na ngonde lelo.